Les disciples de Jésus-Christ partout. Précisément aux Europe, le disciple Ebotami, frère Daniel Sosola Yeyo, après Sibino Bambo Tebele, les disciples de Jésus-Christ, Papa Vata. Eh, Papa Vata, Papa Vata, Vraiment, il y a Papa Saoula. Papa Vata, malgré au bois qui singa battant, Papa Vata, qui penga soute, attaque au benga, pas mazo benga, tena, éviter sopeto soani, sopendeni. Il y a Papa Saoula. Vraiment. Papa mon pépé ma bé. Ya filo mon pépé. Ya filo. Na maman. Maman diakiese. Maman diakiese. Vraiment. Vraiment. Maman na biso mususo na maman nani. Maltida Mayelat. Maman oh Maltida Mayela. Maman Maltida Mayela vraiment nzamba pambola yo. Maman na ngamso na ya Belgique wana nani. Tete Thérèse na Berlin. La maman de princesse. Tete Thérèse ande aïe ba silence belé merci. Ata soki yeso zongi pele lote yeba eteliwa pezali soki lelo yo kufina masumu yoko kende wapi moninga. Oyebi Papa Moni production, Papa Moninga. Donc en tout cas batana leki awa vraiment Luanda donc nzambi kaka elongo na Yesu. Amen. Frère Daniel Sosola Tobandeli Oyebi Moni production, Papa Moninga. Mais dis-moi que dans un studio on a préparé banze muswa sika. Na banze muswa sika on a préparé. Si Dieu le veut ba kozwa mo penda. Batela lolemu batela lolemu ebele bakozanga lola kaka pona lolemu nasi o comprendre ngwa. Frère Daniel Sosola pour la 3e fois. Merci. Balobi Soso alela kimbami satu. Pour la 3e fois, Moni production, Papa Moninga, frère Daniel Sosola, oyebié quand même. Après, na sepela mingi na OGP, maison OGP. Oyebi tangu ba producteur chrétien belé ba bois ki sainga. Loba seli loba mon konyon se ko bonga dit seulement un mot yonde to chité nango. Loba seli loba moko nzambe bomo inanga yeko bongwana yo salaki mokili oyo na liloba na yo nzambe dis seulement un mot Jésus ma vie sera changée tu as créé ce monde par la puissance de ta parole lobanga nabika o Yesu nanga oh loba loba seli loba moko nyonso eko bonga salela ngai ngolula yo kolona ngai dis seulement un mot tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi, j'ai t'en son. Bon, mon inangai eko bongwana, Yesue. Oh, loba, loba, seli, loba, moko, nyonso eko bonga. Salela ngai ngolula yo, kolona ngai. Dis seulement un mot, tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Ce monde n'avait pas de sang. Ok, shalom, 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 na babone tout ya VMAK TV. Mbote na bande nyonso bozolanda biso partout dans le monde, comme en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Yabino Yeyo, votre humble présentatrice, Maman Vérité Makie, c'est la polyvalente Niki, 4 fois maman, la reine de Bakopé, sans Nzambe raison. Vraiment, Nazana Bino Longo, Ndeka Bino Bomesana Koebisanga, Maman Vérité, Tozana Posa Montouboy. Vraiment, na sala kale tout possible, Nazula Bino Montouana, Poboza la satisfait. Lelo Nazana invité Nangai, Oyo Bosengi Ngai, Mbala Mingi, Mikolo Nyonso, Bobi, ke Maman Vérité, Tozomona été Azato Azate. Azan Europe, Msuba Lobi Azana Congo, Msuba Lobi Azaka Angola, Msuba Lobi Ezandengeni, vraiment Nazana e Awa, Kalate, Nazo présenter bino invité nanga sans plus tarder nazo pesambo tenangai na partenaire ya VMAK TV en direct de state fondé Malanda Junior Mukulumpa
wana partenaire ya Vema TV yenda do sala ke misala ya Mama Vérité Makie c'est ekende de l'avant il fondé Malanda Junior Moukoulumpa en direct des États-Unis grand pays vraiment bambote belé Junior Malanda mbote nanga lisusu na Paris et pas ya évangéliste Basaoula Bass nde to mesana koloba ya papa bambote belé papa na Belleville papa na Gradi sans oublier na papa président Vata bambote belé esika nyonso oyo bozolandela émission na ngai na bosanité mokambi bakangila soki na banzolo ba copie na ngai yango oyo ezosenga na présenter invité na nga sans plus tarder na sima ya caméra Michael Mayola Pandela Bisso tableau. Bonne tarde frère Daniel Sosola. Bonne tarde Maman Vérité Makie c'est au moins de na sali sourire sentir angwa na sepeli makasi pona ebe sengo e matinga eza o ba fan tout ya frère Daniel Sosola baza partout dans le monde bango ba sentir ango ngoya o na de la bino fort vraiment bino nzamba pambola bino vraiment liloba nini avant que to banda to démarrer émission na biso liloba nini okoloba et pas ba fan na yo oko promettre bango ni émission na biso lelo nazo promettre bango ka nkolo Yesu Kristo azozonga matomi ndengi amen merci amen toza wana pena tozo démarrer mbala moko to ko trésor li souté frère Daniel Sosola olobi nkolo Yesu azozonga penza kalaté mais message nous pourquoi ça trop dire batabi message à frère Daniel Sosola et ça ma kasi mingi ya bangisa biso ka ke Yesu alinga ya bangisa biso ka ke fin du monde et bo sala bo songisa bo mais tandis que depuis te banda rosé la fin du monde zo ya te retour à Jésus pezo ya te balbi pourquoi message nous ça ma kasi ata soki Yesu azongi pele lote yeba eteliwa pezali soki lelo yo kufina masumu yoko kende wapi moninga litomba nini oza nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo. Vraiment, merci beaucoup. Il y a papa Saoula na kanisa oyoki frère Daniel Sosola tokanisi lisusu Sosola tango oyo répondre na ba téléspectateurs nyos bazolanda biso pourquoi message nous ma casse bon nakolo ba ngala za lokola nazanga lokola punda donc oazo commander nga yene mtazo bisanga ke na gauche ke na droite donc eza nzembo yaki na mona retraite en pleine retraite penza na 1997 na retraite nde yango nzembo wana yaki siko ntango kolo nango alobi ke yemba ata na sali nyonso donc nga kuna satanda iteke nzembo wana peut-être koyoka na makasi boye eyebana mpe nga nayebaki kaka banzembo lokwa baloba se liloba moko na kati ya nzembo wana banyonso na koteka ekokende liboso nayebeka wana me nzoka nzambe asaka na ndenge na ye yango na o bazobenga ya makasi wana yango nde pa donc naoloba nini nasali kambo aloba te message nini eza na kati nayebi ke bato mosusu esi bacomprena message oyo eza na kati mais bayebisi biso na baperiode oyo oyembaka nzembo wana kobanga nzambe ezalaka makasi wana ezalaka na baperiode bagroupe de prière bato bazalaka kobanga nzambe vie ya crainte de Dieu ezalaki makasi obéissance ezalaki mais na moment wana yo deja oyembi babiloko oyo oyembaki na kati ya nzembo ya Sosola ntango oyo message wana nayebi kolobi eyelaki yo na retraite nzambe aconvaincraki yo na ntan wana nde oyemba ngo po ntan wana kobanga nzambe ezalaki bon kobanga nzambe ti lelo eza nango eloko tozomona eza nde lokola toa lokola na ntango ya Eli na ntango ya Eli devant baprophète ya Baal na ntango wana Eli croyait que azaka ye moko omoni Eli croyait que azaka ye moko ke non Jézabel asilisi bato tellement azwaki bato ebele azwaki baserviteur de Dieu ebele azwaki banani ebele siko bango nde bandaki komonana mpenza donc bado ye succès alaki mpena na ntango wana donc eza mpe lokola lelo on croit que basala nzambe bazopengwa bazokumbamela Satan bazosala nini ondire kaka ke bango nde baza po monta musu mituna mais est-ce que bato nzambe penda baza est-ce bato te bazali mais Eli nzambe abisaki abi te ozaka yo moko te
po Elia lobi nzambe Jézabel asilisi bato na yo abomi boye tout ça pe ba bazobanga yo bani tout ça ba boki bango na ba citerne bani mais na tikali kanga monza mabio tikali yo moko te ezana ba misusu bazali na ba fuka mais c'est ça ça va c'est ça donc ndenge tozomona ti lelo ezana ba serviteur de Dieu o banga nzambe bazali pe o banda to yeba bango na tawana ti lelo bazali bazana bango. Mais on est siko ya ba monia to siko bazé belé pour nani parce que kilelo elo rezo bomasu ezami kilelo parce que Bible lobi so tali bien Apocalypse babi dragon mukila naye e bandai ko entraîner même ba étoile à likolo ko bois ka mona si étoile les anani étoile les aba Eli de Dieu et Bible bi na tango suka même ba Eli ba ko kweya zomona même ba tunanza mimi ba ko kweya bako bunga nzela donc eza tango oyo to kominde yango tango yango peneza bongo ezo paraître lokola ba banga nzambe te bazali. Ok, merci beaucoup frère Daniel Sosola bato bazo banga nzambe bazali mais na yebi na ba période oyo Sosola tango so na bosanité zaki na bane 96 97 98 na yebi non nzembo eyaka na 97 na retraite mais ko bima siko ebimaki ebima na 2000 na orchestre Les Anges de Dieu, tous ceux qui sont pas pasteur Carlos. Pasteur Carlos Rodriguez, mais et ben pas qu'on habite na radio mais bima na ba CD na ba cassette. Après ti bon projet ngo pela la kinango nde sikoyo na yo kota studio na 2001. Disco album e obima na 2001 na décembre 2001 2001 2002 album e obima. Ok, na bane wana olobi ko banga nzambe ezalaki nango ezalaki opesi biso exemple Eli mais ce qui totali bien na zongi sima na ba période wana tango lancer nzembo wana bato betama partout pourquoi zaki kombati na l'église presque na basala nzambe presque na kotanga komboti ya mosala nzambe moko pona respect na ye azambe na munene makasi na Congo RDC mais ayebisa basala nzambe nyonso na lingi nzembo wana beta na église moko te tandis que bike ko banga nzambe ezalaki pour soki olandeli be moni nzembo wana eza na message ya makasi o ezala ta ona peta otita nyonso ya na message mais mosala nzambe wana interdisa basala nzambe ele alobi mutako bengi sa frère Daniel Sosola na église na ye akoza na suspension na communauté na biso ya basala nzambe comme si betaki bango frappaki bango pour banga nzambe ezalaki te ko banga nzambe ezalaki na mais pourquoi nzembo no ezaki interdit na basala église ko banga nzambe te bo église nyonso bo esali succès lo ne sali succès pour epesa succès ezani eza na ba païen eza pe na bana nzambe ka eza kana ba église pe kaka donc même ata ba auto zomona ba nzembo ebele auto zomona esa ba succès mikolo même ba frère na nga ba grand frère na nga ebele ne crois pas que mutu nyonso alingango non eza ba musu balingana bango ngo pété mais yango elo na loba même na ba bandeko na nga musu ba serviteur de Dieu ba chantre chrétien mususu ba bundisanga pour exemple ba chantre chrétien mususu pe bandai ko telemela banzembo nanga bandai ko boya yango mais chantre chrétien moko abandai pe ko telemela pe nzembo nanga bandai pe ko lokolo ba pe mabe pe pona mais na sina landa na église mona kinda ko yemba moyembi moko motei moko azoteya atelemela pe banzembo ne abi aye banzembo neka ya kolela nga biso lingi banzembo wana te banzembo wana te fo banzembo ozomona donc compliqué eza très compliqué ko yanga na domaine moko na système on a linga mako ko lubaka te ke o ezaka bien yango ndeza boyenda za numéro 1 bon ba numéro 1 quand ba pesa ba onde ba pesa mais muto mtana ndingi na yasa ilaka oui mais frère Dani na ebike o lobano penza te pona ebio oza logique makasi mais awa eza likambo ya logique elekebele te mais nga mama vérité nazoloba sur nzembo ya Sosola pona yebi nzembo ya Sosola tango oyo tango wana ezobetama nazozongela ba raison oyo basala nzambe ebele baboyela yango na église na bango na yebi église moko peza quelque part na sendwe pasteur wana boyaka yango aboyaka po eza na ba message oyo lobaka basala nzambe mingi bango balingika kokoya na bikobo na ba ser basala nzambe mingi bango ka ba correct de jipon ba perma ba bureau ya basala nzambe e koma kaka etumbelo bisika nini bazoleka ba baser ba mama mbeka ko banga nzambe zate batu balingika mateya esepelisa
kabango bokende poto batu balobi wow obanga nzambe batu balobi non to kota retraite pona ko bongo la mitema poto gagner ba amba batu balobi non to kota pona mabala batu bayebele mais na temps wana to yebaka penate ba vie ya mabe o ezaka nkulisi ezaka te basala nzambe mais bango moko basantaka lokola ke libanga ekweli bango sans que yo pe frère Daniel Sosola oyeba ke message on nzambe pesinga na pesi bato et ke ko beta bato makasi de ba moni comme si yo o dévoiler ba secret ya misala na bango. Bon nakolo bandeni bon nazali kambolo ba te libelanga ke ça vrai eza ba constat oyo moni eza constat oyo moni parce que tango yo salia tango bino bozo mona ngo soku na ba paye bele ko basolo bango po na yebi na 2003 ou 2004 hein 2003 ou 2004 na studio Maïno ezaki en face na hôtel wana na succès boyeni hôtel wana ya na beau marché wana hôtel Phoenix OK voilà place studio bobongo ezalaki na ingénieur juste Chituka na yebi ke eza na deux musiciens moko bayaka pe ko graver wana ya mokili eza lokola JB na tango balaki na Olympe OK na yebi ke tango na ba moningaka na leki et puis ezaki na ezaki couloir moboy to ba leki bango banda sur la bureau na ba JC Chituka bamo Olympe là alobi frère JC ona frère wa yemba nzembo ya Sosola olati benga ina nakota ba benga na koti ba pesinga mbote ba mbali frère oza bien Olympe là bien en tout cas nzembo na ba pasteur ba bundisa wa vraiment moni pasteur ba bundisa bango ni biye mutalobi maman vérité pas ça na raison pasteur mutu ba bundisa yo oui là ça n'engage que vous oui oui ton dimiango alobi en tout cas ba pasteur mama bundisa mais na bondela ka nzamba sunganga so na zimbongo manga mofuna produit yo penda po yo penza opesa ba message moko bien mais mokilipe bundisa bon na yebi ke musicien mo su papi babindombe yepe su tokutana na yepe na nini mobo na hotel mobo na kenda hotela pasteur mo azaki wana amoninga frère Daniel nzemo na yo vraiment na sepela na ngoma kasi vraiment bobo tout ça mais ba pasteur ndé balinga vérité te bon baloba lo bana ndé na ba bon ngai nazana likambo lobati parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça qui na vanda ka buna banda composer nzembo wana non eza inspiration c'est ça ko yaki na retraite oui kolo musala ayibisinga bi yemba boy oui na lalipe na loti nazo yemba pe epesi impact OK ndeka na lota ki pona lota na koti retraite ya nzembo ngo wana ta na koti retraite avant wana luka na producteur azwamite na koti retraite à 3 jours à sec na prier pour album ango na oyo wana to yoka yoka na ndako kaka na église kaka mais na le producteur azwamite na lota penda na koti retraite boy na loti na osala masanga mbila omoni nzeta mbila de ko ya kati ni bakata ba misa ba posi wana na banini ba makokolo bani na siko na kati to bimisi masanga mbila des na kati siko masanga mbila ebimi ebele masanga mbila ya pembe ya sukali masanga mbila wana etamboli mokili mobimba OK moni ndoto nazwaka masanga mbila etamboli mokili mobimba batu bazwe na ba cantine batu bazwe na ba tono batu bazotoka siko ngamo tango na nina toka kabo na toki ka muke na bidon omoni na toki ka na bidon bamona la muki OK na ibisi pasteur Zaza place to sala clip wana Sosola ba mixer ba comédien bele banda jouer pe wana OK na ibi pasteur Zaza oui na expliquer ndoto pour na kota arrêter dans l'église na la permanence na bi pasteur Zaza tanga loti ndoto boy a expliquer nga ibisinga bité nzembo yo sala et ça a succès na monde mais yo moko bénéficier pendant vraiment ngai ndoto mo za bonga bi oui donc nzamba la kisio ki ko ça succès mais yo ko lia te oh là là au bénéficier kana moké bon et les kana ngopé mais finalement album on a pété on peut bimara ba producteur chrétien balinga ngote poti le balinga pa ngote pour album on est qui n'a pas producteur chrétien moko oui ayoka ngona car na ya yoka ngo abando reprocher ngote yo lobi mabe église libanda famille baba yeba ya na Yesu yo baba église libanda bo tout ça maté ko sepeli sabat aboya kana epinza bon epa
bango mutu baoyeba bango ka nanzambe un message loko ese kende kenda qui ce soir na pota ya mwana neza qui se bakasi eloko na sepela ezaki nazwa ba témoignage nazwa ba témoignage ebele Pamphile production Pamphile production moi la producteur abana oki bon moi si na ye soki ndeko na ye entre ndeko na ye ayebisa autaka poto ayaka mama komune c'était mama Véronica ayisinga bi ndeko na ngamuko alaki na bar na ye pena bande koteka na babilo metango oki nzembo wana et touché ye ozo comprendre et touché pena koteka na masanga tiki na oteka bon ye tayebisa nga bongo komisinza na banda okende to banda okebeta place mona bandal et pas maman Anboula to koti na ka to okende sœur moko talinga bi yo frère oyemba bien vraiment nzembo na wana ebongolisa petit na motema abi mwana biso na mobala banda olinga osambela te mais je me suis maman ibisa yo lingo osambela te po ani mwana ngakenda ka église boyi na ye mwana biso alaki bandi pe na bita mama biso tika nzembo ne bando beta azaki toucha bando lela aïsi maman bi l'accent à cette église na qui dépend nzembo et touché et inspiration et utaki panzambe donc c'était ça vraiment naza ba témoignage ebele bon so ba combattre na bango ndé na bango ba musu ba boni mabe po ba musu neti ba pasteur musu aïsi na yozo ba pasteur musu muto interpréter na ndé muto tabio yozo intoxiqué batu oh là là ozo révolutionner le roi ba neti ba biki ali ala tata mbula na mituka soma papa ngo za sigi moko bao bazo sana bango ka ba promesse na ba maleni eza réalité frère au monde musala nzambe tota ila ka mbongo place wa mingi basilika pona bongo mais ngandenge na zwaki na ko longola te c'est ça deuxième partie mususu o basepela na ngote ezaki ines ko lakisa bilamba mususu te o lakisa bilamba aosa banini bon. Ok, merci beaucoup frère Daniel Sosola. Et ça que tu as première partie, tes deuxième partie, tes nyonso. Message du début jusqu'à la fin. Et ça là un message moko en tout cas. Moi nanzamba solo et même ils sont dans réflexion et belé. Ce qui a salaki qui a trébiché, a salaki qui a mieka koninga la mukie et zongi sa batu nanzela. Vraiment magie Aruna, magie Kodia Aruna. Bambote bele sika ozali mbote nanga na rifin mayenkoi na kata state États-Unis grand pays et pe papa Deo Mayela na bosali binote ya Daniel Sosola relation ni nozana on a pichu mwanza ala frère nanga bon ala frère nanga si les resola to sololi. Ok, pichu mwanzolobi relation za bien, bozana bino ça va, il s'agit à solo la ka. Soki likambo osolo, soka za likambo lobananga lobi, soka pena likambo lobana na lobi. Ok, relation ni nozana mona jise chituka. Esther Akawa. Jise chituka. Jise chituka. Yo to lobi bien. Jise chituka wa mulumba. Quelle relation au Bosana Mona? Relation en tout cas, relation à Kanda. Na ebi na kati malobati na ebi kolingi déjà pour aborder nos sujets wana JC na yoka li solo mukomsu abi ke bo tutana makofi na studio. Te wale za babadi na misala. Te kanda za na sens que ye asili ke la ngati lelo ke na umeli awa. OK. Donc ana kanda na ngana sens que frère Daniel no comprendre ote moto na ngamba na zo comprendre ote moto na nga. OK oniko ya te moto yaka moto na nga ti siko ya degazanga fo moto yaka omona tindelinga ba photo ya ba. Mais bozako sa ba blague mingi mo bo soigner mo bo yokani ko sona wana ya mu ko sona wana ezana na omoni ba ingénieur ba to ba losondo omona ta mususu yo siko za musala na ozo linga salelo asa elanga siko omona o te mon cher to sango pena lobby yakana ba musicien nyonso na ba musicien nyonso te ba musicien nyonso dike talaka boko mitina na studio wana boye mama na ngai ayete benga mon cher nazoka nzoto bien te na sili au moins soto côté na studio jour musala na te ngana yepe na lelo penda fo biloko na bo pesa nyob na boy wana tension kiti wana papa ngoma ozali wa secrétaire abi frère Daniel te ngabi te mosimba te omona lita sipe moto na ngazi akato ngabi te ngana oyoka te wa lita si azoye kolepa na ye oui
Kwa litasi ti litasi donc azoye ko pas po yem ta formateur pena litasi. OK. Oka te moto na ngai moto te yope kanga mbanga no yoka pe Daniel oka isanga mbanga bi kanga mbanga na kanga te yo te simba moto yo je sais tala Je sais tu tout en tout cas yoka frère Daniel yo beta ngai mon cher na robeta simba moto au moins juste akangi au moins litasi akangi juste koto au moins misela na papier akangi koto yo c'est ça. Donc bon et si li na ko enregistrer les sous te bozo c'est la ngambona nga si li bozo c'est la ngambona nga mais lobe royaliste mais te lobi kutu te kaka wana kaka omona ye mokai mon cher yo amoto nga to bongisa te to bongisa te au moins to yamba lisusu yoka litasi na papa ngoma babi bino ndabo ba tente oyebi ke frère Daniel Sosola o ezana ambiance na biso to koti bazaka bongo na ba technicien ba réalisateur Michael Mayola yepe boye na émission mutu passe to kendande ka boye chouezate merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso bozola na biso merci beaucoup na mon grand frère Landu Kinsala mpaka Inchaya ya dadi bikambu nini nga solo ba makamna nga jise chituka Litasi wala bana batu na ola mwisinga donc na hivi ke bana kanda na nga makasi donc abi yo kenda ko umela kuna moto ya faute na ngate to sola vraiment eza ba régler o eza ke ya Daniel Sosola kanisi pe ba base na ye batu na ye esali biso bien na kanisa bango pe place ba kolanda en tout cas ba ko sekande biso to seki ya Daniel Sosola frère Daniel Sosola na ute ko yebi trop tout na likambo ya Pichu Mwanza eza na featuring mo bosala na Pichu Mwanza bobeta nzembo mo ya kitoko pona moni Pichu Mwanza paza kana ba timbre na yo azapeka na ba message moko bino mi ba yebo ko bana tata moko mama moko fautité de père et de mère donc bino mi ba le kenda na ba même langage ba fimbu ya ofia ko la batu et suka nini featuring wana ya nzembo bosana Pichu Mwanza bon wana eza makamna ye ezaki nzembo na ye to improviser ki on studio mais eza ba idée na ye ezaki juste improvisation pena ingénieur kuta banda okamwa bi bino pena boye na bino en studio abi fait to répéter to improviser improvisation maman improvisation wow improvisation mais ba idée zaki ya ba ki noto yemba mopaya to sala boye na guitariste kuta obeta bi bino mambo ba tente donc boye ko na bino ninte bo répéter te boye ka ko improviser na studio Pichu Mwanza bi bobe simba nini Simba tobeta on ani si Simba si kanga demi-temps baba ndo seka babibi no ba vantire fina bino beta nzembo eza message makasi donc ezaika so ya koti bon cher tika côté na tika na tika au moins ngape so na koti mon cher côté na tika ko bomate côté na tika na langage nini ke ndenge bible le nous sommes dans les mondes mais nous sommes pas de ces mondes oza mupaya okena mboka batu osombi bimda kukuno tongi obali obandi obota ebongo mukoba bazonga na mboka na bino nyonso na mboka batu ndenge pe biso toza na sena moi ozo wela ka ba matériel mais na batamo ko boetango akende po to betango banda 2015 tango akendaki na batamo na mona ile kai na RTGA na mo ba TV musume batamo bo na moni ele ki sauter mais so côté na ba YouTube so côté na page nanga na YouTube nanga beti Daniel Sosola 4 officiel on mona clip wana ezali mopaya so s'abonner Daniel Sosola 4 officiel on mona clip wana mopaya ezali. Ok, merci beaucoup na bande konyo boso na biso pe na baboni avec ma activité OK nous sommes presque na fin tolingi to chité déjà frère Daniel Sosola et na question ya suka ona bongiselio balobi oye na Angola oyaki na beat nini oyaki osala nini et puis depuis oye ovandi kaka ozoyo kanate ozana studio to yeno kako yaki business entre temps na Congo pe kuna bazana posa na yo mais eloko nini ozo sala na kati ya mabele Angola précisément na Luanda. Bon normalement na yaki na Luanda na yaki na Luanda te na yaki na Kabinda ba invité nga na Kabinda pasteur mo ya yeba ayako zwanga po ba yeba ya kuna esala ki ba nini mo ba séminaire mo za kiwana c'était en 2010 babengisa nga bana luka musicien moko ko animer et on bazwa kinga pe na ibeti bon basango pende ya kaka yeka ko to frère ne azana ngula ndi ba bato babengisa nga na papa mo boye abengisa nga yaki ozwanga soit disant abeta ba musicien makambo bebele ayai ko zwanga ni tout ça
Et bon. Ndeka omoni kaka na yepe na yeboye et komi kaka lelo lobi bon nazo comprendre pe position na été bon. Par après ndé na batamo ko boye to sola ki na ye tango frère Patrice Mobia yaki to kenda ki na ye concert na ye bisinga bimata na jeep to kende. To koti to bando kende to bando solola abando betelanga bisinga bite ngai pena na lai na posa na betisa yo ba po ba musicien na pe banda yo zela yo penza apo bo beta bani tout ça mais pasteur tel, pasteur tel, pasteur tel, pasteur tel, batu boy, ba peki senga ba bina beti sayo te. Parce que yo manka ba serviteur de Dieu. Oh là là. Finga ba sali nzambe ou sala boy tout ça et pas. Yango wana nga pesko esala nga pasi nga me papa, soko yeba ki bon moko ko lexanga batana nga te. Ko pesa nga mbongo na nga zonga na ngai. Mais yo kaninga awa boy boy. Atangela nga pena ko mo mai wa pasteur ebele. Oyebi Papa Moni Production, Papa Moninga. Donc en tout cas batana leki awa vraiment Luanda donc nzambe kaka elongo na Yesu. Mais na yebi ke nzambe na biso salama ma minene. Amen. Frère Daniel Sosola to bandeli oyebi Moni Production, Papa Moninga. Mais dis-moi que naza en studio na préparé banze ngoswa sika. Na banze ngoswa sika on a préparé. Si Dieu le veut ba kozwa batela lolemu batela lolemu ebele bakozanga lola kaka pona lolemu nasi comprendre moi. Frère Daniel Sosola pour la 3e fois. Merci. Balobi Soso alela kimbami satu. Pour la 3e fois, Moni Production, Papa Moninga, Frère Daniel Sosola oyebi quand même. En tout cas, na sepela mingi na la OGP, maison OGP. Maison OGP, oyebi tango ba producteur chrétien belé ba bois ki sainga. Ba sepela ki na sosola te. Mais producteur wana azaki na yeko produit fula ngenge. A produire ki na ya fula ngenge wa papa wemba, a produire ki na ba musicien, ba Kilimanjaro, ba comédien belé a produire bango. Tango yoki a sepel nango, a yoki si ba comédien ba bien en tout cas nzembo ezabie. Vraiment nzamba pambola maison OGP Placide mon producteur ya jeune na lingake mingi nzamba pambola papa Gitu na braza yepe liswa sunga inga mingi na ba production oyo frère Jacques Sitandangi ya produire un 2e album. OK, merci beaucoup frère Daniel Sosola. Soso alela na 4e fois te to suki kana mbala misatu o Soso alela ki nazana posa nde tozo ke ko chité boye loba se eko bonga. Dis seulement aimons et c'est pour ça ba téléspectateurs ba téléspectatrices nyonso bazolanda. Vraiment nakolo ba boye ke frère Daniel Nazali tozali na yemba nanga na betaka nanga pe na beta nanga pe neti soto longwa na oke beta place ba bengi singa nazo animer séminaire mo kuna nazo kende me di mweka ke nzambe asalanga mutema ya kuwelisa makambo te. Na se contenta kana oyo nzambe azopesa nga oyo nzambe azomonisa nga. Som ta bengi singa frère Daniel ya koyemba na oyananga. Som ta pesali me nazarate ke ote campagne moko esala makuna o mutu moko esala malika moko esala makuna ya botianga peko te nazana mutema wana te naza calme obenginga na ye oboyi na ope yo mutoko yeba yo kana nzambe na o donc tozawana mapona bino so lingo contacter nga numéro nanga obeti code na biso ya Luanda a Angola nasi yangwana batieli bino na barre d'écran plus 244 936 09 93 52 plus 244 936 09 93 52. Ba Facebook nanga kuteza nango même là bas mike ba evi Daniel Sosola ezali chaîne na YouTube nanga ezali Daniel Sosola 4 officiel. Abonne-toi aux opina ba nouvelle ebele. Merci. Loba seli loba moko nyonso ekobonga di seulement aimons yonde to chité nango. Loba seli loba moko nzambe bomo inanga yeko bongwana yo salaki mokili oyo na liloba na yo nzambe dis seulement aimons Jésus ma vie sera changée tu as créé ce monde
par la puissance de ta parole. Lobanga nabika, oh Yesu nanga, oh loba, loba seli loba moko, nyonso ekobonga, salela ngai ngolula yo, kolo nangai, dis seulement un mot, tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Olobaki lazalo, c'est quoi qui? Monge mi pepe, tosaki mongongo na yo. Na ekulusu yo gangaki, nyonso ekokisami. Tika eke salamela ngai na bomoi na ngai. Oh Jésus, loba seli loba moko, bomoi na ngai ekobongwana. Yesu e, oh loba, loba seli loba moko, nyonso ekobonga. Salela ngai ngolula yo, kolo na ngai. Dis seulement un mot, tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Ce monde n'avait pas de sens, sans forme et vide. Par ta parole créatrice, aïe, la forme a été remplie. Mokili ezalaki pamba, ezangaki lolenge. Na liloba na yo mokeli, etondaki pezwaki lolenge. Yesu Masia o, loba pona ngai, nabika e, nabika e, lobanga nabika o Yesu nanga, loba seli loba moko, nyonso ekobonga. Salela ngai ngolula yo, kolo na ngai. Dis seulement un mot, tout sera changé. Fais-moi ta grâce, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Merci. Tobeteli Yesu maboko, vraiment merci. Donc comme il a vu son presque na suka, et loka na ine bisana ba fan tout, na lina pesa message nanga na les disciples de Jésus-Christ bosa partout. Précisément au ezana kata Europe bisika puis le disciple ebotami frère Daniel Sosola yeyo apesi bino bambote belé les disciples de Jésus-Christ papa vata. Eh papa vata, oh, papa vata ma. Vraiment ya papa Saoula. Papa vata malgré bois kisinga batang papa vata zo kipenga sute atako benga pamba zo benga te na ebité sope to swani sope ndeni. Ya papa Saoula donc vraiment papa mon pépé ma bé ya filo mon pépé ya filo na maman dia kiese maman dia kiese vraiment vraiment maman na biso mususo na maman nani Mathilde Mayela te maman oh Mathilde Mayela maman Mathilde Mayela vraiment nzamba pambola yo maman nga mususo na ya Belgique wana nani Tete Thérèse na Berlin la maman de princesse Tete Thérèse ande aïe ba silence belé merci vraiment merci beaucoup to komi na biso na suka wana penande to chité ma avec te makesa loba belé to chité to zaki na choite poto kutana Daniel Sosola bozeka ya bonga mina zo yanga kuna contre-temps nga na bonga mi to ke yepe contre-temps dans le lolo ko na nzamba sala biso grâce to kutana esenga ki to sopa nyonso bambote na bande ko nyonso bozolanda biso na sima caméra Michael Mayola le grand réalisateur wana sans oublier bambote belé la Junior Fondé Malanda Mukulumpa mote na ngana les disciples de Jésus Europe pe otokutami anakati Angola mote na ngai e belé même 10 millions de fois répété na olembate na CCT na opemate Junior Fondé Malanda Mukulumpa na kati ya state yede partenaire numéro 1 il y avait marketing viso bozo mona ba œuvre ezo utande state na na choite même de na telemi boye mobimba Junior Fondé Malanda Mukulumpa na choite Junior Fondé pasteur nanga koko nanga molimo boye nchiku abandako lo si quelqu'un te donne quelque chose il te contrôle Junior Fondé Mukulumpa Malanda yango na lati et ça rappelle mon tapesio au lati pe amona yango na lati vraiment merci beaucoup na bino nyonso na lingi bino mingi tika nzambe ya lola apambola bino sans oublier maman vérité makie c'est 4 fois maman
na bana nanga nyonso bango 4 ba fruit en train nanga bambo tebele ya Daniel ce soit na monto 6 na biso to ko telema to silisi ngapi na ko pesa batuti wana sans oublier photo telema to telema comme ça eko kende liboso atanga sali examen d'état eko kende liboso bako bokelanga poudre ay makolo nanga apambola yango bisika na konyata ekopesa melanga ata na nyati na Lwanda ekopesa melanga ata na kei na poto ekopesa melanga c'est Titi Songo mwasi ya Noko fils na Belgique bato bayebi kosunga mosala nzambe baza c'est Angiston nzamba pambola Angiston na Allemagne nzamba pambola bino vraiment bozali ebele sope na bino banda boboka te opoka kinga te obosana kinga en tout cas nalingi bino mingi nzamba za na bino merci ok merci beaucoup bye bye ciao